Bande Kobatali, en tout cas, Mbote, dans la Kounovino, Mbote, Biscano, Sozo, la Naviso, les alliés, Proverbe 30-30, Moko, Yabasa, Kodiano, Oyo. Alors, naïe, justement, pour éclaircir, Bino, ce qui est dans Ephésiens 5-11, et Zoloba, sortez au milieu d'eux et dénoncez les mal. Un vrai serviteur de Dieu, Azali Oyo, Ayara, Robon de la Ponabatute, Ali Oyo, Ayara, la révélation, mais Azali Pe Oyo, Ayara pour la vérité, na Komona Yesu, Ayara pour dénoncer les mal, Ayara pour funda Satana, Ayara pour la service à la Satan. Alors, on a 15 minutes au Tozanango, dans la démarche, il y a pour dénoncer Misala Satan en Amboka Congo. Titre émission à Bissou Zali, Kabundu Walesa, na Patrice Moubiaï, Neba Lekisaki, Guilin Mizo. Abandeli, Kabundu Walesa, na Patrice Moubiaï, Neba Lekisaki, Guilin Mizo. Anambeli, Tokena na parole après na Ozonga. Tout ça dans Matthieu 7, tu vas dans le 15e verset, Bible Zoloba, gardez-vous de faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous sommes au Matthieu 7, 21 maintenant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés comme une maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Amen. Alors, Jésus a expliqué que Batubele bakoya kosala ya miracle. Bakoya na kombo na Yesu. Mais bakozala batu na yete. Alobi awa, ils ont des serviteurs bakoya déguisés. Bazali bon bakoya lokola ba prébi. Mais Bazali, au-dedans de lui, ce sont des loups ravisseurs. Total, miracle, non, soit Kabundu Wale, ça sala, ça n'a rien à voir dans Nzambe, et ça bon. Au moment où ça s'ouvre, beti, azolo baloba, si à Salinze Momoko, Olo, à petit titre nango, à Salinze titre nango, Big Sama na komba Wale, sa Big Sama. Donc, batu bakobiga sous na kombo ya Yesu te, batu bakobiga na kombo ya Wabesa. Et ce qu'on t'a bien, ba musicien nyonso bakangami na ye, nde bazosala succès. Alors awa,
tokotala bamiracle nyonso walesa azosala ezali bonganga azwi kaka bible atie me oyo to azosala eza bapratike ya bonganga. Bible ezokisa biso mutu moko te akosolola na bademo soki botali bie bomona ke Saul nzambe abengani ye mpo Saul ake kointerroge prophète akufa. Et Bible ezokisa biso mutu moko te asolola na bademo. Jésus-Christ apesi biso pouvoir ya kobengana bademo. Alobi à mon nom vous chasserez les démons. Alobi te pour ça la conversation na bademo. So botali walesa botali dapo oyo ya nigérien basololaka na monde de ténèbres basololaka na bademo. Et au moins, misala na bango bazosala ba délivrance na bango bazosala ezali da délivrance te mais ezali ba misala ya bokoko ya kindoki. Alors Bible ezoloba bayebaka mbuma na mbuma nzete na nzete na mbuma ezobota. Alors bambuma oyo nzete ya walesa bambuma oyo nzete ya olangi bambuma oyo nzete ya dapo ezobota eza bambuma nzambe te. Miracle moko te na Bible tika kosalama ndenge tozomona walesa azosala ndenge tozomona komisi mbatu parce que walesa awuta na Kasai ye nde azalaki kosala babiama e bato wana toyebi ke basimba kisi makasi baza bato oyo kindoki ezali coutume na bango culture na bango. Alors ndeko wana ye nango l'église même ye aye na Dallas bana bayambi bandeko na ye bango na bango basoutenir ye bao bazalaki na sale wana bandeko na ye bafan club ya monoko mboka na bango parce que wana bapida e abomi mutu frere akufi wana bato ya Dallas bayebi awutaki réunion alongo réunion ake na ndako na ye ji ekoyi ake mpo alokota ji akoya akenda na koma te nini te me babengaki nga na États-Unis na bato ya ekolo na ye mpo baluka badementir me nga naza na bato bazali kuna epuis kolongwa meme États-Unis kolongwa Dallas fali akende na Charlotte ville mosusu États-Unis le biso na bakombata balobi ke bakombata bafuteli nga tike na lande kuna akima azongi Kinshasa me azosalisa bemission na kolobaki nga naza moto ya mangembo naza moto ya Melchisedek moto aza na Londres azosala bemission moto azosala bemission eza nga province de 30 ans nazali mwana nazali pasteur formé 6e promotion ya armée de l'Éternel kutu na telemelaka mangembo mpo nayebi ke mangembo bande Espérance Mbakadi barepresente ne na ngembo na Londres bango to baa basataniste fo babongwana babayamba Yesu. Mais tala walesa bapratique na ye nyonso tu eza occulte. C'est-à-dire ça n'a rien à voir na Bible, ça n'a rien à voir na Nzambe. Yango ni na zu verset oyo mpona koba makambo oyo azosala Bible esepi etango elobi ete bambuma na bango ezolakisaka baza na nga te emokolo ya suka malgré kosalika miracle malgré nyonso na koba nayeba bino te en soi mosali na Nzambe ya solo ezali kaka miracle te mosali na Nzambe ya solo ezali doctrine na ye ezali connaissance par rapport à Jésus-Christ mater ni azoteya soki otali walesa aza beaucoup plus arrangeur de foule aya robi na badanse tribal oyo ezokotisa kindoki kee kote ya sambala ata te na révélation te. Alors ekamwisi ngai Patrice Mobiai natali na documentaire oyo azokondela mpona mwasi wana ya mbasu mwasi aza koteka na nzela oyo asali magie publique emonaki eza magie mais Mobiai azolana amona ti kotiaka bongo te. Patrice Mobiai na solola ye mokolo garçon oyo Guilhem Mizwa akufi. Guilhem Mizwa akufi nini? Guilhem Mizwa azali kotravaille na Mobiai azali kotia balide banzembo tu etu akomi na posa asala lubomo na ye bokende sikoyo oyo batémoignage ya mwasi ya Guilhem alobi Guilhem akotaki recette ya 3 jours asaki abima te mais bato moko babengaki ye akutana mpe Guilhem azokufa alobi album oyo eza umwana kokufa oyo album kosimba. Pourquoi elobi bongo? Parce que Guilhem azalaki kokamana na Mobiai Mobiai azali pire motu ya walesa kabuli donc ezala mwankela mbali ezala bafrere mosusu mingi ezomona wana walesa moto atravaille bango moto apesi bango kisi mpo basala succès. Alors lelo bakei Guilhem Mizwa ayeba walesa nzoka bango Patrice Mobiai bapreparaki balekisa frere wana Guilhem Mizwa akufi moto alekisi ye ezali Mobiai moto apesi ye place epai ya nani ya walesa parce que mokolo Guilhem akufi Mobiai aza témoin tosololani na telefone na tuna ye ba question arépondanga ke makambo ebele bandeko na famille ya nani azonga ayebi te mais ya solo Mobiai moto aintroduisaki
Guinée Miswa, et pas il y a Kabundu Alessa. Et bah, l'église frère Wana pour battre la mission. Frère Wana, Adamina, onction Zambé. Frère Wana, Adamina, Moyen Momene. Mais à Koutanaki, n'a Nina Mabe. Moi, étant que pasteur, na Koutana na pasteur na Kinshasa, na inala initié na Kabwana na Bango, na Boyaki, awa na Poto, na Koutana na pasteur, na Yakoba initié na Boyaki, parce que lelo, na pasteur ebele la Sinikis. Frère Nelson Guilhem Mizwa, azali fruit ya erreur ya Patrice Moubiaï. Patrice Moubiaï, Moutou a Memi Guilhem Mizwa, et pas Ouaresa, Asimba Biloko. Mais il y a des bien que, dans la poste va sacrifier pour que le salaire de l'homme soit lancé. Donc, ceux qui sont allés dans l'état scientifique, ceux qui sont allés dans la solo, il faut pas que nous ça, na Moubiaï, ceux qui ont torturé Bango, on va mettre le même solo que Guilhem Mizwa lelo, a dans la serre à belé comme esclave. Et dans la bateau belé, même Babia, Babia sont obtenus dans notre télé mobimba, tout ce qu'on a Babia. Avec ça, nous sommes télé mobimba, comment confier parce que quand nous avons la drogue, habillement mystique, on n'a pas de Mtazawo Yesama. Alors, les musiciens belés, d'abord sacrifiés, d'assigner, sacrifiés, d'affaire Patrice, ça, frère Patrice, moi, ça, ouais, d'abord la salle, il y a Satan, d'abord la salle, on va sacrifier à l'eau. Alors, les gens va faire les bébés, la somme n'a pas alors, on a pas dit quand vous voyez ça, avec danger public, avec la ligne de bébé, à Candy dans nous, avec la chaîne de bébé, à tout détruire dans nous, avec la bateau de la zone de sa banquise. Bino, on voyez si Kaza prophète du moment. Vous voyez si Kaza au stade dans la solo, nous avons représenté à Satan à Congo, représenté à monde des ténèbres. Ce qui, quand vous voyez ça, avec mon salle dans la solo, la pratique ou la zone de la Mbassou, et ça pratique non biblique. À ta référence non biblique, à ce temps, à ta Bible, à ce prêcher, à ce que la comme on a été à Yosuté, mais à ce ça la pratique occulte. Botala, n'est-ce pas des grands mois si Oyo, il y a Mbassou, Botala, Madame Mosso Kazo Sala, et sa musique folklorique. Et voilà, frère, on a Yoana Oya Kuki. Oya Oya, alobi ya bonde ya ponaye. Mutasimba kakisi ni Yoana. Frère, wana so bokangi wa kuka na bakolonio surtout. Bon, laissez vraiment comment, alors ça veut dire qu'il y a un moutou, n'a pas massé la Babylone. Parce que vous savez que frère a d'aller au beau tâté, à Boti. Ce qui, nous avons un agenda dans ma casse. À cause de ça fait wana normal, puis à Boti, c'est, nous avons un agenda comme ça, ok, à qui que l'on. Et puis, quand dans la Bible, tellement quand on a dossier à frère Patrice, Werason, Naman Pata, n'a pas expliqué comment que, Batounon surtout, Oyo Bazali, Botama, Bakouki, Baza, Batou, Baza, sous les malédictions, Botama dans Jean 9. Jésus-Christ a moni, moutou aveugle. D'ailleurs, quand il y a sur la pluie, il m'a dit, Seigneur, cet homme ne voit pas. Qui a péché? Lui ou ses parents? C'est-à-dire, dans la Bible, Moutounon surtout avec Bosson. Moutounon surtout ministre de la avec Bosson. Moutounon avec un problème handicap. Adam dit mon mabé, il y a un temps la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un côté la Bible, il y a un côté dans le temple, il y a un dit mon mabé. C'est-à-dire, ceux qui aiment ça, c'est mabé, Kokonaye ou Kokonaye. Parce que la malédiction que la la quatrième génération. Je vais répondre devant la Jeanne Falubini. Elle dit, il y a ça qui m'a bêté. Il y a que, Moutoumou, ça m'a bêté, et ça, niveau, pour gloire en Zambé, et moi, dans la vie, c'est-à-dire que, Nekowana Okamundu ça a commissionné les nations de l'Égypte, Abalisiye, Azali Nanganaye. Et moi, si Oyo, Dabalisiye Ndekowana, Azali pour moi, si Moko, d'après qui nous dit au Koko, d'abord que qui finira Moutouane au Simba, parce que pour ceux qui peuvent mater, pour aller où aller, ça cause de Coca Lyon sur la bitité, Abalisa Bango, après sa Bango vie. C'est-à-dire, il n'y a rien pour rien. Oh, la zone ba, moli monanza, nous te tient à Katinanga, et Tindinga, là où il y a le logo. Ou aller ça va Moutabissala Mabe, Wale sa azali Noki, Wale sa azali Moto, il faut te délivrer, te canner, te empêcher, à ça la Satan de la Dosala, à te détruire la Congolais, à te détruire Nyos. Donc, yéne, n'a pas dit l'idéal, à l'église Guilhem Mizwa. Oh, la révélation, ce qui police azali, d'attire dans ma boue, les films, bah oui, ça nous n'est pas mais, Mathieu Maïesu,
et soit contrôle en ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés comme une maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Amen. Alors, Jésus a expliqué que batubele bakoya kosala ya miracle. Bakoya na kombo na Yesu. Mais bakozala batu na yete. Alobi awa, eza ba serviteur bakoya déguisé, bazali bon bakoya lokola ba prébi, mais bazali au-dedans de lui, ce sont des lourds aviseurs. Totala ba miracle nyonso akabundu wale sazo sala, ozomona ke ça n'a rien à voir na Nzambe, eza bonganga. Okomona mutu azobela beti ye azoloba ti asali nzembo moko oyo apesi titre nango asali titre nango bikisama na kombo walesa bikisanga ye. Donc bato bakobika su na kombo ya Yesu te, bato bakomi kobika na kombo ya walesa. Et soko otali bien bamisicien nyonso bakangami na ye nde bazosala succès. Alors awa bandeko batali en tout cas mbote na bandako na bino, mbote bisika nyonso bozolanda biso, ezali proverbe 30 moko ya basakoli ya ngonga oyo. Alors naye justement koéclaircir bino soki totangi na Ephésiens 5:11 ezoloba sortez au milieu d'eux et dénoncez les mal. Un vrai serviteur de Dieu azali oyo ayaka kobondela mpona bato te, ali oyo ayaka na barévélation te, mais azali mpe oyo ayaka koloba vérité na kombo na Yesu, ayaka kodénoncer le mal, ayaka kofunda satana, ayaka kolakisa misala mabe ya satana. Alors na 15 minutes oyo toza nango nazosala démarche moko ya kodénoncer misala ya satana na mboka Congo. Titre émission na biso ezali Kabundu Walesa na Patrice Mubiai nde balekisaki Gile Mizwa. Abandeli Kabundu Walesa na Patrice Mubiai nde balekisaki Gile Mizwa. Na ndenge nini tokena na parole après na kozonga. Toza na Matthieu 7, tobandi na 15e verset, Bible ezoloba gardez-vous de faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous sommes au Matthieu 7, 21 maintenant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront solo,
Mobiai mutu alitolizaki Guinée Mizwa et pas il y a Kabundu Alessa et bah l'église frère wana pour basa ya misala bango frère wa batwana azaki na onction nzambe frère wa batwana azaki moyembe monene mais akutanaki na baninga mabe ngai en tant que pasteur nakutana na bapasteur na Kinshasa baingala initie na kabwana na bango na boyaki awa na poto nakutana na bapasteur baya mpo bainitie na boyaki take lelo oyo bapasteur ebele basimikisi frère na biso Guinée Mizwa azali fruit ya erreur ya Patrice Mubiai. Patrice Mubiai mutu a memi Guinée Mizwa eta Walesa asimba biloko mais bayebaki bien ke bangi na posa basakrifie ye mpo ake kosala yango misala na se donc lelo oyo soki tozali na l'état scientifique soki tozala banganga nzambe solo il faut bakanga Walesa na Mizwa na Mubiai soki otortile bango bakobetela bino lisolo ke Guinée Mizwa lelo aza na se ya mabele comme esclave e baza na bato ebele bayende ebele meme bababia wana babia soki otali na nzoto ne mobimba tosolo wana babia ayebisanga nzoto ne mobimba bakoma kofi olonde parce que ntango bakangaka ye na drogue abima na mystique wana babia moto aza koyesanga alors bamusicien ebele baza sacrifié basindi wana sacrifié bafrère Patrice tala frère Patrice mwasi awera na wera baza basali ya satana baza basali ya nzambe te basakrifie bango alors lelo oyo basali ebele baza wana bazombela su nzambe na bosolo te na lokuta alors nazotalisa bino ke Kabundu Walesa aza danger public aza bayembi ebele akangi bango aza na bashene ebele azodétruire bango aza na bato ebele azopesa bango kisi bino oyo bozokende bokanisi aza prophète du moment bokanisi aza kosali na nzambe ya solo nzo bazali mo représentant ya Satan na Congo représentant ya monde de ténèbres soki Kabundu Walesa azali mosali na nzambe ya solo bapratique oyo azolongola bambasu eza pratique moko biblique te ata référence moko biblique ya te azotanga ata bible te azoprêche pe te azobenga nango mpe na kombo ya nzambe te ya yesu te mais azosala bapratique occulte tokotala bamiracle nyonso Walesa azosala ezali bonganga azwi kaka bible atie mais oyo to azosala eza bapratique ya bonganga bible ezokisa biso mutu moko te akosolola na bademon soki botali bie bomona ke Saul nzambe abengani ye mpo Saul ake kointerroge prophète akufa e bible ezokisa biso mutu moko te asolola na bademon jésus christ apesi biso pouvoir ya kobenga na bademon alobi à mon nom vous chasserez les démons alobi te tosala conversation na bademon so botali Walesa botali dapo oyo ya nigérien basololaka na monde de ténèbres basololaka na bademon e omona misala na bango bazosala badélivrance na bango bazosala ezali badélivrance te me ezali misala ya bokoko ya kindoki alors bible ezoloba bayebaka mbuma na mbuma nzete na nzete na mbuma ezobota alors bambuma oyo nzete ya Walesa bambuma oyo nzete ya Hollande bambuma oyo nzete ya dapo ezobota eza bambuma nzambe te miracle moko te na bible etika kosalama ndenge tozomona Walesa azosala ndenge tozomona akomisi mbasu parce que Walesa awuta na Kasai ye nde azalaki kosala babiama e bato wana toyebi ke basimba kisi makasi baza bato oyo kindoki ezali coutume na bango culture na bango alors ndeko wana ye nango l'église meme ye aye na Dallas baya bayambi ye bandeko na ye bango na bango basoutenir ye bango bazalaki na sale wana bandeko na ye bafan club ya monoko mboka na bango parce que wana bida e abomi mutu frère akufi wana bato ya Dallas bayebi awutaki réunion alongo réunion ake na ndako na ye ji ekoyi ake mpo alokota ji akoyi akenda na koma te nini te mais babengaki nga na États-Unis na bato ya ekolo na ye mpo baluka badementir mais nga naza na bato bazali kuna epuis kolongwa meme États-Unis kolongwa Dallas fali akende na Charlotte ville mosusu États-Unis leo biso na bakombata balobi ke bakombata bafuteli nga tike nalande kuna akima azongi Kinshasa mais azosalisa bémission na kolobaki nga naza moto ya mangembo naza moto ya Melchisedek moto aza na Londres azosala bémission moto azosala bémission eza nga province de 30 nazali mwana nazali pasteur formé 6e promotion ya armée de l'éternel kutu na telemelaka mangembo mpo nayebi ke mangembo banda espérance mbakadi
représentant na Londres bantu ba sataniste fo ba bongola baba ya Yesu mais tala wale ça la pratique na yenyo surtout ça occulte, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec Nzambe. Il y a un verset au plan ba makambo ya zo sala Bible c'est prétango et le biete bambuma na bango ezo la saketa na ngati et mukola suka malgré au sel d'un miracle malgré nous sur na yeba binote en soi Moussa n'a solo ezali kaka miracle ti Moussa n'a solo ezali doctrine ezali connaissance par rapport à Jésus-Christ Matthieu ni azote sur le temps où avait ça a beaucoup plus à l'angle de foule à un robin à la danse tribale et aux autres Sakindoki qui est côté à son ballon attends ma révélation alors et quand signal Patrice Moubiaï na tali na documentaire oyo azoko de la pona moi soana ya mbasu moi soana koteka na nzela oyo asali magie publique et mon avis de magie mais Moubiaï azoka na mona tiko taka bongo ti Patrice Moubiaï na solena ye mukolo garçon oyo kile mizo akufi nini Guilhem Mizwa avec au travail na Moubiaï avec au tia ba lead ba nzembo tout et tout a commis la posa à ça l'album naï donc les sikoyo ba témoignage à moi c'est Guilhem alors Guilhem a posé qu'il était par 3 jours à ça qui a maté mais ba ko ba penga qui est à kuta puis Guilhem va kufa alors album oyo et ça pour moi au kufa ou album le simba pourquoi il dit parce que Guilhem a zala ki ko kamona Moubiaï Moubiaï azali pire mutu ya wale sakabuni donc ezala manque la mal ezala ba frère musu ni les hommes na wale sa muta travailler bango muta pesi bango kisi pour basa succès alors là ba kei Guilhem Mizwa aye ba wale sa nzoka bango Patrice Moubiaï ba préparer ki ba le kisa frère wana Guilhem Mizwa akufi muta le kisi ezali Moubiaï muta pesi passe pas ya nani ya wale sa parce que vous coloniez Koufi, vous bien avez témoin pour sauver un téléphone. Na tout la question. À répondre que ma caméra belé dans mes famille à la zone de